Matondo mingi na bino bandeko balandi émission Bayindo totelema esengo pesai tubanti pe toliki te bojana ngope lisusu na tina yeke ya kozala teto ya kozala émission na bino émission Bayindo totelema zo lakisa moto moyindo esika uti esika komine esika aliko kende kaka na cadre ya kolamusa makanisa moto moyindo pe na cadre ya kobundisa nyonso salaka moto moyindo akokota na pasi nde mokonzi ya banguza nyonso na kati ya religion africaine fumukusu ke muzala pana na Angola elongo na ba secrétaire général ya bandisanga nyonso za na kati ya religion wana bango basalaki mobembo lobi eleki na mboka Angola epa ewona kuna na kati ya Mbanza Kongo epa ekuna ba conférence elekanaki makasi na tina kaka ya kolamusa makanisi ya Bayindo pona koboma conférence de Berlin oyoyo tina lelo ekanga biso Bayindo na pasi nde toza biso moko te toza na moko ya bapandi sango ya sango lobika loposo moyindo ndeko na biso Ndombele nde bango bakompanyaka mokonzi ya bangunza kuna na mboka Angola tata Ndombele mbote na biso mbote ndeko na ngai mopandi sango ndeko Ntambi pe bongo mbote na bandeko bonso bazwili baku ya kolanda biso na ngonga yi tata Ndombele bino na mokonzi ya bangunza elongo na ba CG oyo balisanga na bongo na kati ya religion wana bozalaki na mboka ya Angola précisément na kati ya Mbanza Kongo nini oyo elekanaki matondo ndeko na ngai Tambi pe bandeko balandi ezesika lisusu penza te po uta 2014 juillet yonso nesonganzila fumukusu kia muzana panda na Angola bakokitaka bongo na mabele ya Angola na province d'Ozaï to na Mbanza Kongo mpo ya ko limbola lisusu na bandeko ya eteni wana tina monene to sekele monene ye mabele wana ebombi lokola bouti koloba na motu ya masolo na biso bakendeki bongo na ba CJK po mbula eleki to kendeki bongo na bangunza oyo baze masanga na kati ya religion africaine yango na tango ye to kendeki mobembo na ba CJK mpo ya komona kitoko ya Angola te kasi ndenge na limboli mpo ya kokenda ko sekwisa lisusu po Mbanza Kongo ezesika Bayindo banso bakufelaki Mbanza Kongo ezesika bakundaki bongo Bayindo nzoka na eleko ye mpo Bayindo basekwa na eleko ye mpo Bayindo balamuka esengi tozonga lisusu kuna soko République démocratique ya Congo eze gachette oyo ekobimisa bongo lisasi kasi Mbanza Kongo tope mabele ya Angola eze esika ye Bayindo bako la mukela nde kuna nesongianzila tokomaki kuna 18h05 tango carnaval na biso po bandeko balobaki nesongianzila kokota inaperçu te tozalaki kuna na ba délégation ko uta na bisika yonso bandeko bautaki Kabinda bandeko bautaki Soyo bandeko bautaki Yema bandeko bautaki Wiji bandeko bautaki Makela bandeko bautaki de partout Lunda donc bato basaki mobilisé objectif ya mobembo ya mokonzi ya bangunza fumukusu ke muzala pala na Angola na mboka Angola ezeleleki pensani ingeta objectif ezalaki bango baze nesongi ya nzila lelo Mbanza Kongo eze déclaré patrimoine mondial nzoka nde soko tozongi na mibu mileki biso tozalaki kuna nesongi ya nzila nde bazwaki ntango ya kofandisa autorité ya mboka ya Angola pona koyebisa bango soko boze kidiba soko boze kolala mboka oyo eze patrimoine mboka oyo ebombi makambo lelo mondele ya confirmer yango Mbanza Kongo eze ebombi ba ville na sena yango oyo yambo mondela c'est-à-dire ya kokuta organisation toute une vie bato bazalaki malamu
yango lokola bango baze basongia nzila balakisi nzila bakendeki lisusu kuna mpo ya kofongola lisusu makanisi ya autorité po nini te ya peuple congolais bolobi yango na motuna bino kolakisa pe lisusu ke conférence de Berlin moko ya obstacle iye ekabola biso na mabele ya Felika yango tango tokomaki kuna tango bandeko bakolanda bilili bakomona sima ya carnaval tolalaki tongo tokendeki kobongisa po ya conférence monene iye nesongia nzila alimbolaki ntina ya bonsomi na mabele ya Felika nalingi nameka moke ko interpeller bandeko iye baze koluka kotia bozoba na motu ya bato po ya koluka koboyisa bato ba yoka nesongia nzila po lelo soko lobi bolamu ya mboka moko ya mokonzi moko ya mboka oliaka misolo na ye tolongweki awa nesongia nzila kei kolimbola oya limbolaka awa yango balimboli na ngola seke bangola pe bango pe bakoloba mokonzi bangunza lie pe mbongo ya mokonzi ya mboka ngola tango mosu eze motuna ngai natuna bandeko balandi oyo nesongia nzila alobi na ngola po aliaki pe lisusu mbongo ya président dos Santos te tokoliki ya baindo baze konyoko maparto etando eze ngonga kasi tokoliki ya tokozonga suna manaka na bino tokolakisa bato souffrance ya baindo kasi mpo ya lelo conférence iye nesongia nzila limboli pe afongoli mwa pole kolimbola na bato ete tosengaka indépendance te epai na biso baindo bamboka yonso ya Afrika oyo basenga indépendance par rapport à injustice ya loposo pembe boni lelo mondele ya hypothéquer bonsomi a dévier combat ya bato atalisi biso na biso lelo awa opposition azeko bundisa pouvoir kuna na Angola tomona etumba soko ya 29 ans de combat Jonas Savimbi abundisa président dos Santos oyo lelo ezongisa Angola sima yango na ntango yeze susu ntango te biso na kati ya bamboka to bundaka seze ntango ya kosangisa makanisi kozwa conscience koyeba ete indépendance na biso tosengaki yango epai ya mondele indépendance na biso tosengaki yango epai na biso te kasi tosengaki yango epai ya mondele kolandela injustice oyo biso bayindo tozalaki na yango nde tata mama esika ozali interpelle oyo mosala oyo mokonzi ya bangunza azali kosala à chaque fois ali kodéfendre kibokonzi ya bayindo soki ezali menance epai ya bayindo omonaka badéclaration asala mpona président Kurunzinza mpona président Ali Bongo mpe azosala mpona baprésident mosusu na kati ya Afrique nde bandeko balande miso bayindo totelema tokosenga bandeko na biso na registre bozali prêt bokoka kobalancele biso image oyo ya conférence monene oyo mokonzi ya bangunza na kati ya religion africaine elongo na ba-CGK ya kati ya balisango eza na religion wana basalisaki na mboka ya Angola to mpe na kati ya mpanza Kongo tango ya bosolo esi ekoki matando mingi lokola yambo nano bopesi biso maloba ezali ete
sanza oyo ezali sanza ya makambo ebele, ezali sanza ya Kipavita, ezali sanza na kati ya etumba lobiko ya Bayindo, ezali sanza ya bandaka ebele. Nde bongo elingisamaki ete mpo toye na kati ya sanza na ya Kipavita mpe ya ndaka tokoka lisusu koya awa mpona tosolola na mayimatali bonsomi ya Bayindo kobanda na Mbanza Kongo. Mokonzi wa conférence tout à l'heure déjà kobanda badosi batondisa toyebi te ntina ya conférence epe sujet nini tokanisi mpona nini bonsomi Antes de tudo, vamos assim deixar o assento ao nosso chefe espiritual. Na botosi yote nokosisa susu esika epai ya mokonzi na biso bakoka bongo kovanda E a seguir podemos tomar os nossos. biso nyonso tokoki na biso kovanda na botosi nyonso sikoyo tokopesa maloba epai ya biso mokonzi na biso. Muito obrigado ao nosso moderador por nos ter dado as palavras. Na université ya 11 novembre oya boyanolela mpela na biso topesaki bino na ntina ya bosomeli basolola ematali moko na biso Bayindo oyo topesi bongo liloba ete mpona nini bosomi. Muito obrigado a todos os papais, as mamães, os jovens, as nossas crianças, todos que receberam os convites a fim de podermos ficar aqui neste lugar e abordarmos este tema que temos hoje, por que a independência. Com tudo isto, desejamos boas vidas. Afinal de contas, antes de começarmos tudo, nós queríamos hoje nos agradecer ao Deus Todo-Poderoso que nos deu o fôlego de vida. E também às autoridades. As autoridades da província do Zaire. Aqueles que nos ajudaram bastante a fim de podermos chegar aqui neste lugar. Mesmo assim, começando o próprio governador e toda a sua equipa. E também as autoridades militares como polícias que estão à guarda de Soro. E também a todos os filhos de Mbanza Kongo, porque se não houvesse pais, não deveríamos estar aqui. Contudo, todos aqueles que citamos e aqueles que não citamos, desejamos assim ou prestamos nossos agradecimentos. Muito obrigado. Na verdade, como o nosso moderador acabou de dizer, ele disse muito bem que vamos assim conversar
kosangisa eteni mosusu lingala eteni mosusu litombe. Mas queiram compreender porque ao longo da nossa abordagem vamos estar assim a utilizar as 3 línguas de Congo e também de Galo. Tuluvutini limatondo kwa meno wa mozo. Tuluzole kisi nizambobe. Desejamos boas-vindas e os nossos cumprimentos. Matondo mingi batata Muito obrigado, papais, mamães e irmãos. soki tuyena mokolo mwanelo awa Se nós vemos aqui hoje, ezali mpona kolandela bileko oyo tozali na yango kolekela. isto é através do período em que nós estamos a atravessar. Pamba te soki toyebi epai towuti te tokoyeba esika tokomi te mpe tokoyeba te epai wapi tozali kokende. Porque se nós não sabermos onde saímos, não vamos saber onde estamos e também onde estamos aqui. Masolo na biso ezali mpona nini bosomi. A nossa conversa com o nosso tema, a tarde de hoje, por que a independência? Pamba te soki lelo tokolobaka bosomi ebongi mpe toyebaka ntina na yango. Porque se hoje vamos falar acerca da independência, então temos que saber a sua importância. Po ete biso tokokaki koloba bosomi te soki mowumbu ezalaki te. Senão, nós não deveríamos falar da independência se não houvesse o escravagismo. Soki le 11 novembre ezali date historique to ya histoire ya mboka Angola, ezali mpo mowumbu ezalaki. Soki mowumbu ezala te to colonisation ezala te, mbele le 11 novembre ezali date historique te na mboka Angola. Se o dia 11 de novembro é a data histórica de Angola e hoje está a abordar, isto mostra que havia um escravagismo que trouxe esta data. Yango wana Angola azwi indépendance le 11 novembre 1975. O país da Angola recebeu a sua independência dia 11 de novembro de 1975. Kasi po ete Angola aloba indépendance elingi koloba colonisation ezalaki. Mas para Angola falar da independência, isto quer dizer que havia o colonialismo ou o escravagismo. Mokolo yango ya le 11 ezalaki te ete président ya Portugal ya ntango wana Antonio de Spinola alamukaki kaka na ntongo asepeli alobi bon tika nakende napesa na ngai Angola indépendance. Este dia da independência não quer dizer que naquela época o que era presidente, o Antônio Spinola, ele acordou e disse não, vou dar a independência. Não, não foi isso. Ezali mpona bitumba oyo bana ya Angola, peuple angolais abundaka na baregroupement MPLA, FPLA, UNITA mpe na biteni mosusu. Isto deveu-se à luta que os filhos angolanos engajaram-se naquela época PNLA, MPLA e outros também. Me bitumba yango bango mpe te mutu babandaki yango pamba te bitumba wana soki tolobeli le 2 juillet 1706 eza kaka na kati ya bitumba yango. Soki tolobi le 29 octobre 1665 eza kaka na kati ya bitumba yango. Soki mpe tolobeli nempanza nzinga balongolaki na bokonzi eza kaka na kati ya bitumba yango. Soki tolobi Zingaku azongaki na bokoko mpe babomaki ye eza kaka na kati ya bitumba yango. Se nós falarmos desta data de independência, não quer dizer só eles que iniciaram. Se nós voltarmos mais atrás, por exemplo, 2 de julho
mokonzi ya moyindo ekufa awa na banza Congo. Este que aceitou entregar a espiritualidade desses gêneros aqui em Casacongo. Lokola pe akataki bitumba ya lobiko kaka awa na banza Congo. Como começou também o engajamento da luta na salvação aqui dentro do Casacongo. Sima ya conference de Berlin. Depois da conferência de Berlim. Esta parte de Casacongo encontrou-se na parte de Angola atual. Os irmãos de Angola têm que saber que eles também estão engajados na luta desta salvação de Deus ao extraordinário e para todos os Deus que se encontram neste continente. Mas o português não tinha aquela vontade, o desejo de sair onde ir. Veja como é que ele construiu o país de Angola. Eles viram as riquezas que se encontram em Angola. Se nós abandonamos essa Angola, como estas pessoas, eles sabem como é que nós gerimos o seu país. Angola vai ser forte. Por isso é que nós devemos destruir. O que é que vai se passar? Sigam melhor. Esses três movimentos tinham uma única ideologia, a luta pela independência de Angola. Se eles deixassem livre, tinham a facilidade de poder dirigir com toda facilidade, sem maior esforço. Quando o presidente Neto acordaki lokola azala président de la République, Roberto Ondeng, premier ministre, Savimbi, chef d'état-major général ya armée ya défense ya Angola, tokoliki aete bakovanda kimia mpo batala epai wapi sikoyo bakokumba Angola indépendant. É claro que havia aquele combinho, entre os três, ele deveria ser como presidente da República, o outro como chefe de Estado-Maior e o outro como ministro da Defesa. É ali onde eles podiam ter a ideia como dirigir o seu país de uma melhor forma. Président Kassavubu, président, Boutalouma, premier ministre, Mobutu, chef d'état-major général, totalement à l'état. É a mesma coisa como estava combinado na República do Congo. Mas como eles fizeram divisões lá no Congo, é a mesma forma que trouxeram a ideia de divisões aqui em Angola. Entraram confuso, quando entraram confusões na cabeça desses presidentes, provocaram a guerra por dentro de Angola. É como se guerra entre Bangolé e Bango, unida azokundisa empela, FNLA azokundisa empela, unida empela, unida FNLA. Bon, imaginez si
sikoyo nini po mitambo na mitambo wana elle ya FNLA na T donc IT ya UNITA indépendance totale de l'Angola na maboko ya banani ya Portugais libération ya Angola na maboko ya banani ya Portugais siko soki tobaki kokunda biso na biso tozolibere Angola na maboko ya banani na maboko ya banani siko kokoni ke komba ya indépendance esali nini ekufi ekomi to détruire nini Angola. Depois desta toda a destruição do país, vai entrando grandes crises, e isto fez com que as pessoas começam já a se engajar, em vez de pensar no sofrimento que eles tiveram no escravagismo, e aqueles que provocaram o escravagismo, as pessoas começaram agora a se deitar culpa entre eles, os irmãos da mesma raça. E agora
biso sous haute surveillance. Bayebi place pour nous. Por isso, como eles continuam a ver o nosso lugar, a nos controlar, por isso, neste momento, eles sabem qual é o período em que se encontramos agora. Biso pe lokola tozali ko représenter religion africaine toyebi place pour nous. Nós vamos a representar a religião africana soberana onde estamos agora. Yango wana lokola sanza ya juillet ezali sanza ya Kimbavita tozeli octobre te sanza ya juillet lokola ezali sanza ya Kimbavita abundaki mpona indépendance période yango eza kaka période ya indépendance yango wana toyeli Angola tosongola makambo etali indépendance. Por isso, o mês de julho foi um mês em que a Kimbavita se levantou na luta pela compreensão glória também de todo mundo. Por isso, nós viemos mais uma vez a fim de podermos abordar estas questões neste tratamento que nós também estamos engajados. Yamana babasusuka kanisa litolobeta mingi lisolo ya Kimbavita ndenge batumbelaki. Por isso, muitos pensavam que vamos falar muito mais da história de Kimbavita, conforme tinha sido queimada. Tusi toyoka Já ficamos várias vezes tumanekana sabongana na biso tomekolezoya e muitas vezes vamos estar a continuar a falar. me malamu tolobela ntina babona kundelaki. Mas, por isso, nós pensamos falar acerca da nação que levou com que eles lutassem contra a opressão colonial. Foto yeba eke bitumba ya bayaki Kimbavita etumba ya empela efunela na kunika esila te tolobi te entre bango me tozolobela apo topesa ntongola bitumba oyo bakelaki na yango empela bitumba oyo bakelaki na yango kunika bitumba oyo bakelaki na yango efunela bitumba wana esila te me badevie te yango. Por isso, eles estamos a dizer aqui, a luta que a Kimbavita levou é a mesma coisa que esse movimento que nós estamos aqui também lutar para o homem negro na sua própria terra. E esta luta, muitos pensam que acabou, mas não acabou por lado dos ocidentais, isto continua. Yango wana peuple angolais il faut avoir prudent na période oyo lokwa tozokende na baélection. Por isso, o povo angolano tem que estar muito atento neste período, como estamos a aproximar-se das eleições. nakoliki ete lokola biso toza na ndambo ya religion toyebi place tokomi yango wana etumba na biso tokomisi yango pene esika oyo. Penso eu, como nós estamos do lado da religião ou da espiritualidade, sabemos qual é o período em que se encontramos agora, por isso é que estamos aqui. Angola aza na posa guerre te. Angola não precisa mais de guerra. Angola aza na posa te lisusu toboma na biso na biso. Os angolanos não precisam mais de se matar entre irmãos. Me Angola alingi tosanga na biso nyonso na bomoko. Mas os angolanos querem a união, unir-se uns com os outros. Pamba te bomoko ya Angola. Porque este país agora, bomoko na bamboka nyonso ya Afrique. a união de Angola e a união de todos os países africanos ekosenga Afrika mobimba esangana bakoma bomoko. vai fazer com que haja uma única união entre todos os africanos para que seja só um. Kotobundana neocolonialisme. Para podermos lutar contra o neocolonialismo. Yango wana mutu na mutu akozala libre ya kokona kandida na ye selo ndenge motema na ye koloba biso toye propagande te me biso toye koprevenir. Por isso, cada um vai ser livre de escolher o seu candidato que vai poder escolher. Nós não viemos aqui fazer propaganda, mas nós estamos a levar a mensagem da paz. Parce que mundele aza mayele mabe mingi. Porque os ocidentais
kosala mpona mboka na ye mpe mpona bolamu na ye. Como é que podemos criar condições sociais para o país, para os angolanos? Como é que o país pode ser dirigido para o bem-estar do seu próprio povo? Angola oyo enyokwa mingi versenga na guerre. Este país agora sofreu muito, quase 25 anos de guerra. Eza susu bakosa batension politique te mpe eza na posa ya baguerre lisusu te. Não precisa mais de tensões políticas, de tensões de guerra, não precisa mais. Mpona koyebisa bino bandeko ete toza lisusu na ntango wana te biso bayindo tobokanaka biso na biso mpe toyinanaka. Eu vou dizer aos irmãos negros, não é mais o momento de podermos estar em desunião, sem matar entre nós, irmãos. Totia na mitu na biso. Vamos fazer assim. Soki olobi mpela Se você dizer um pedaço, na suka libération de l'Angola epai ya baneyo colonialiste. no fim, com a libertação dos angolanos diante dos ocidentais, dos neocolonialistas. Soki olobi UNITA te a indépendance totale de l'Angola epai ya baneyo colonialiste. Se você dizer unida, independência total de libertação dos angolanos diante dos neocolonialistas. Soki olobi FNLA olobi libération de l'Angola na maboko ya impérialiste to baneyo colonialiste. Se você pensar também que a libertação da Angola diante das mãos dos neocolonialistas. Mpona nini tozolobela bino bongo? Por que nós estamos a vos dizer assim? Parce que na réalité ya place tokomi lelo Porque na verdade, no lugar em que se encontramos hoje, mindele baza kotia biso mokulu mpo toyeba te ete tosi tokomi na ntango ya libération totale ya Afrique. os ocidentais estão a viver na confusão, porque sabem que nós estamos na libertação, chegamos perto da libertação total da África. Mpo bakende nyonso ya niongo ya biso na bango esi esila mpe badepase kutu na baniongo na badele yango. Porque chegou o tempo de dívida, nós não temos mais dívida deles, eles continuam a nos endividar. Yango wana bazolinga te oyeba ete baindépendance tosenga na Afrique ezalaki mpo toselibere na maboko na bango. Por isso é que eles não querem que vocês saibam que a independência que nós pedimos é para sermos libertados diante das suas mãos. Me biso na aide spirituelle tokosala manso mpo tolimbolela na bapoliticien na bino peuple ete bitumba na biso oyo bakoko na biso basombelaki makila oyo bakangelaki bakoko na biso bafongola oyo bakatelaki bakoko na biso maboko oyo bakomelaki na balolenge nyonso ezalaki te entre biso ezalaki makambo na sambu te ezalaki bato ya sud na Angola na nord te ezalaki balulu na balunga te ezalaki bitumba toselibere na maboko ya bayebaso ata mabele na biso. Nós, na parte da espiritualidade, nós temos esta missão de transmitir mensagem a vocês, aos nossos políticos, a fim de poderem compreender que as lutas que nós desengajamos naquela época era para libertarmos diante dos colonos e não uma luta entre nós. Lokola délai esi elekaki mpe tokomi na centenaire ya 2017 mpe 2020 donc centenaire ya 1917 na 1921. Como o período chegamos ao período centenário de 1921 para 2017, esengeli bino baafricain to peuple angolais boyeba boye é preciso vocês, povo angolano e povo africano, saibam o seguinte: bino nanu peuple angolais ya mbanza Congo mpe peuple angolais mobimba esengeli boyaka wana lobimbi kosenga bakoko na biso balamuka.
Mbanza Congo patrimoine international, mais c'est le c'est pas la mission. Os nossos dirigentes, praticamente, são considerados como
aussi indépendance, on va devoir la limite ici à colonisation. Quando recebemos a independência, automaticamente tínhamos que perder tudo depois da colonização. Mais le coup, la massacre qui a voté, Mas como não o fizeram, les noms angolais, ils en ont mis à la politique. hoje saibam que, por exemplo, Angola ainda se Comment démocratique il y a la guerre, e como democrático não os pés. ainsi de suite, il n'est E pas assim sucessivamente todos os países africanos. il y a Angola, la Banque mondiale des actes traités dans le Portugal. Por isto, a situação de Angola, o Banco Mundial está Parce que, fort de Angola, ça dit, mais ça qui est à la conférence de Berlin. porque a forma que Angola tem onde não se encontra foi entregue na Conferência de Berlim. Il y a une mission caïdo d'Angelo. Por isso, para nós os negros de hoje, Ennemi entre mission et les Latines aquí. confusões entre nós não têm importância, Parce que nous avons utilisé mission dans la même classe. porque estamos a usar muito mais Comment déstabiliser le gouvernement, l'économie, comment utiliser les sous la base. para desestabilizar um país ou a economia, vão utilizar outro país como base deles. Il faut que tout en Agada l'air mission de mission. Em cada momento temos que estar a se preocupar entre nós e irmãos. Até que sabe na Congo, na Zaire, mas eu venho na Bangole. Mesmo que não houver nada, você vai estudar que, por exemplo, no Congo estão a estudar os angolanos. Ceux qui n'ont pas eu Congo va se faire. Será que os angolanos que estão assim vão ficar por terra? Donc, on se fait que na Angola va se faire na Bangole. Outros período vai estudar e agora estão a estudar os congoleses. Avant la conférence de Berlin, Angola, on peut nous faire la question. Antes da conferência de Berlim, será que foi assim? Est-ce que ça va quitter? Ça va quitter. Avant la conférence de Berlin, Rwanda et Israël. Será que antes da conferência de Berlim, Rwanda existia? uti kolanda wana mokonzi ya bangunza na susi kaka ya kolamusa makanisi ya bayindo ya kolandisa bayindo esika bawuta esika bakomi na esika bali kokende pamba te soki toyebi histoire ya mabele ya felika te tokoki ata mokolo moko te kobonga kaka nde todefinisa yango na bakelasi. C'est une science qui étudie le passé de l'homme pour mieux préparer l'avenir. Tout ça, les seules races, tout peuple, puis la histoire, oh nous sommes basés sur la histoire mondiale. À Salissi, d'ailleurs autant que ça, de contomber les bines bozala qui présent à la conférence wana après conférence et réaction, il y a des coups basala qui a mon colonel basala qui ndenge. Matondo ndeko nanga ntambi po etandoze ngonga to zwaki ba interview mike ya bandeko ya Angola po nini te tango tolobi bandeko ya Angola, c'est-à-dire oyo babota makuna ndenge basala qui epate koyoka lisolo ya Angola elimbolami na moto yo na mosuni boye basé Angola te soto tozongi na contenu ya bamboka ndenge kabwani lelo mene songianzila lobi makambo yo bango moko ba mituna soko pe ba dirigeant na bango ba yebi historique wana yango boko mikoleze ko ya boko landa gouverneur andimaki na fête na bango ndenge tolobi mbanza Congo et ponami bongo patrimoine mondial carnaval mobimbe salemaki mbanza Congo mobimba na nesongianzila mpo bamoni ke nesongianzila baze bato yantina. C'est comme si on a respecté qu'il y a mingi qui est dans le boka, oui, c'est la botte. Mais yango et le baba il poto chose étonnante. Peut tout ça comme awa nesongianzila aze koloba yantina. Ndeko nanga ça fait mal au cœur. Tango moso fandi omoni mwa moto moko boyi azwi tango koloba mfumukusu kolabo. Ngai na lobaka yango na bamanaka yonso yeto salaka. Soko bakofutaka 1000 francs na ba bureau ya leta. Biso tokofutaka 1000 francs. Soko bakofutaka $1000 na ba bureau ya leta tokofutaka tozalaka na mesure de clémence ata na seconde de mon côté. Oyo ne sonyanzi la base koloba te po ya koluka ko satisfaire motema ya moto moko mais po mokili ya molimo etindi bongo il faut ko batela bokonzi ya bayindo.
yango tokoloba na bisika yonso omoni nakolobela komoko lelo na ba autorité na biso ya awa biso bapima biso stade de martyr bapima biso stade de martyr religion africaine lelo bazowakise mokonzi ya bangunza kiaza kolabo ya président Kabila boki bosala manaka na kati ya stade de martyr eza dirigé par l'état bapima biso yango bapima biso stade de martyr mais balobi stade eze ya ndembo eze stade ya makambo ya losambo te losambo esala makaba combien de pasteurs tu que basala bafe chance oze mopanzi sango tozalaka na kati ya kolukaluka basango mais botala na Angola gouvernement balobi na biso na ino tomoni te moto koluka ko défendre mabele lokola nesongia nzia ntango yonso bokokanisa koyaka mpo ya makambo etali lobiko ya bato tofungoli porte na biso tofungoli porte nalingi na interpeller ba dirigeant na biso ya awa lelo ba inconscient bayebi mokili ya molimo te bayepe baze koyeba ndenge mokili eze kotambola te tango mosusu baze kosatake na nesongia nzila fumukusu kia mozana panda na Angola eze erreur po baze ba inconscient po baze ba inconscient nzokande yango tolobi na bino ba responsable ya ba chaîne lelo ba documentaire ebele eze kocircule lolenge kani mindele ba koorganisaka bongo ba rebellion lolenge kani ba mindele ba organisaka bongo yango tolobi batika na ino komema bato na mindulu ya kolakisa bato mabumu na ba mabele ya basi non bakumba bato na biloko oyo ko conscientiser mitu ya bato likambo oyo bandia na République démocratique ya Congo mais c'est lokola négligé c'est lokola basé komona nesongia nzila fumukusu kia monzela mpanga na Angola lokola moto pamba mpo ya bango bakanisi esengi omoni lelo bandeko ebele bazalaki koapuye ingeta tozokenda na kochute eze important toloba eloko oyo bandeko ebele lelo oyo bazalaki koapuye tant mosu chef de l'état lokola basalaki yango po ya basentiment basalaki yango mpo ya moi quelque chose ye bazalaki koganye lelo po ya kosauvegarder baposition na bango nakomona na bango na mosuni chef de l'état akomi na suka po bamibatela na régime oyo ekoya lelo bazali kokoka koloba te mais nesongia nzila bakochanger position te po yango ya mokili ya molimo elobi ntango ye tokomi eze ntango ya bonsomi donc tozali na ntina te topakola lokuta malasi po ekolumba besolo nango mabe ya lokuta bosembo mpe ezali na ntina te batia yango bizeuzeu bosembo ekoloba malolenge ezali botala Angola kuna lisusu président dos Santos apesaki infumukusu miso point d'interrogation botala Angola wana ezalaki liloba ya suka ya mission mokolo mwa lelo epa ya moko ya bapanzi sango ya sango lobi kolokoso moyindo ndeko na biso ndobele nde tata mama esika oswami yoka kozala kaka wana omfumukusu kolabo ya PPRD omfumukusu mais stade de martyr bapimela omfumukusu 4 ni ya PPRD oyebi keso bali basala manifestation bakopimela bango esika na mboka oyo mais mfumukusu bapimela bango stade de martyr biso ozala batémoin pe milulu wana esalama te tata mama botala pasi ya bayindo tant que bayindo bakozala kaka na kati ya conférence de Berlin bakokontinue kaka kolandaka bamibeko ya mindele Afrique ata ndenge nini ekoki kobonga te mundele alingaka baafricain te mais alingaka Afrique makasi mundele alingaka bakongolais te mais alingaka nde Congo makasi soki mundele alingaka mpenza biso baafricain to bakongolais bato nyonso banda histoire Afrique ebanda to pe ya Congo oyo bayaka mpona koluka bolamu ya Afrique to pe ya Congo botala baliwa ya somo oyo mundele aboma bango botala ndenge azana ba histoire na bango abongola yango tata mama interpellé bino religion africaine on fumukusu aye nango eyete poto eluka mbongo mais ye mpona kolamusa makanisi ya moto moyindo oyo kosunga ete lobi akokotombola elongi kaka ndenge titre monsieur kombo ya monsieur ezali ke bayindo totelema nde kimi ya nzambe ekokozala bino tokutani na poso ezali koya Moyindo
mapati ego atakondi mapati netego oyo pati ego Moindo acha mapati ego atakondi mapati netego oyo pati ego Tokyo peki kolo bango Ebatinie Na batango batiagre Nyoto ego Nyode la kaka ego